Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyoso to bolinga maman Elia Nito. Na pesi bino mbote. Ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na ngai, boni ba santé na bino. Est-ce que boza malamu? Wabino maman Elia Nito, ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Bino pe kote na bino ndenge nini boza malamu? Ceux qui boza bien, beaucoup melangai, ndenge bo mesana na ba commentaire ne ba ke ba yebangai, ba yebalinga kanga, baza malamu, et ça là toujours. Est-ce qu'on va ke ba o balinga kayo baza malamu? Awa to bandi ko poussana na fin de l'année to komi mukolo toza na dernier jour ya mois de novembre. Pour les lots, le 30 novembre. Kola kola muka eza habitude de tezaka soki nzambe mawa asali ngolunde tola mukaka. Kola muka ko passer pe journée comme a pe na buto eza pe habitude de te po muto ko kipe kola muka na tongo okukisi pe pokwa pe ko kito mona ka soki nzambe abaki zonga ozongo siminzela OK. Toza le 30 novembre 2022. Na yeko sola mukena bandeko o botala kanga o bolinga ka maman Elia Nito. Ici c'est votre deuxième maman Elia Nito, la reine mère, autrement dit qui me kyan kaka na ko umelate olimbisi na ko umelate parce que na kosu autrement dit qui me kyan kaka na ko umelate to kosola ka muke me costaud parce que bible yango moko lobi trop parler te mindela mto lobaka trop parler peut tuer bible pe lobi ke moto lobaka mingi amemaka pe masu mingi parce que quand on parle beaucoup on commet aussi les péchés. Ce que vous avez mingi, okubanda komima pe masumu po nakati koloba mingi okoloba lokuta okoloba bosolo to bando ba lokuta nakati koloba mingi okoloba lokuta yango bible za ko pekisa makambo wana ya koloba loba mingi ya malamu te. Ndeko moka benginga po yebisa nke mama Nito benga po na yebisa yo ke ngani ngana za awa. Ana ndeko moko boye muninga moko boye to bebana na ye abenginga po yebisa ngaki en tout cas na lingi na so ba problème te. Ozomona bato ndenge bazo kufa to komi na fin de l'année tala ndenge bato bakufi na corona na lingi so ba problème te na lingi to sala la paix to passer éponge na tuni bowela kinini alobi mama na ngai to wela kinini eza kaka moninga moko to yebana ki toza pe baninga te ya baninga te ya botami na 1960 ngana botami na 1971 tala sko différence 1960 à 1971 alobi mama tozaki pe ba camarade tende zaka ba ya mususu kaka baboya baninga âge na bango balinga toujours ba camarade baza un peu plus jeune par rapport na bango pour ba manipuler bango abi ya wana mama Elia Nito tozaki na biso ka ninga zaka moi relation mais relation na biso ngo pe mama Nito eza relation mo kendeki penza musika te relation kende penza musika te problème ezaki ni na bango problème ezaki abi ya wana aza ya moko amesana ko swana babenga kai asumba na nganda eza ba relation o apoto nga na yeba kibzalili na ete tout comme yepa yeba kibzalili na ngate mais na ko sangana na biso mibale lisolo ninga babetelinga na ko sangana na biso mibale yaya kome ko linga ko utiliser nga mingi ko utiliser nga na sens nini ko utiliser nga so za un problème na mutu akosomba pisi mobo ya telefone akamati pisi wana asali numéro ya mutu apesi nga na benga mutu yene ba na problème soki to ninga zaza ya moko alinga kolandela mobile ne mingi soko azolandela to mobile na ye azolandela mobile na ye au moins soka suspecté que mobile neta muso azu moi chéri ndenge zelaka mobile ndenge bazalaka bafondaka moi etirette soka sa zu numéro ya soi-disant banda akobanda ko utiliser ngai akosomba numéro mo bopisi moko boye balika mobile o ezalaka abasingala na bango ngo mikanda te akamati asombi akosala numéro former numéro apesinga na finga donc ya wana komisinga lokola instrument ne mutu na yemoko bobanda ko manipuler atindaka tindanga sala boye zongisa boye ya wana lingi binemi na yenyo sofa ba koma binemi na ngai alors naki ko sala nga mo examen de conscience nga habite ya ako manipuler nga boye te quand même nga naza pe moi na été ako manipuler nga boye te tango na benda kinzoto na monke pa ya wana ke non modèle to ma relation eza malamu te na vandi na étudier na tali maela yaya nga habite yaya oyo akoya kolukela nga ba problème ebele yaya oyo na koya kobebana na bato ebele alors na décider ki na kabwana na yaya wana tango na décider na kabwana na yaya wana séparation na biso yaya wana kokaki yango te lokwa yaya kokaki séparation na biso te yaya salaki nini yaya kamati abandi bato yo nga na lakisaki ye
abandi kosalela bango ba voice, abandi koluka bango, abandi kobenga bango, abandi kodiabolize nga epa bato wana. Oyebi kutu te, tala kutu yo afinga yo. Oyebi kutu te, tala kutu yo atonga yo. Oyebi kutu te. Mais heureusement na mokili bato mayele baza bazoba pe baza. Oye loba na ngata papi mboma, zoba na zoba so bakuteni basalaka buzoba moko. Mayele na mayele so bakuteni basaka pe buzoba moko. Toyemana no nzembo. Yo lukanga yo bela liboma, Yesu asi ya bombanga. Bibomba bomba, bibomba bomba, Yesu yo. Bibomba bo, yo lukanga yo bela liboma, Yesu asi ya bombanga. Bibomba bomba, bibomba bomba, Yesu yo. Bibomba bomba, Yesu yo. Kokende église, ko simba Bible na sali pekeza apparence. Ya ba pharisien, yango nde eza losambo te. Losambo ezali ndenge moto azaka na nzambe na yabi mama. Ye wana touché na ba relation na nga, touché na ba relation na nga, touché na ba relation na nga. Mais ya motu ya kakeza, so kaka bengi motu. Oyebi te, tala kutu ye alobaka boye pona yo mutabi makambo zo yebisa nga yo tango eleka nga na toza ba camarade te, nga na yeto yeba na kate makambo zo yebisa nga en tout cas ayebi na yango te. Muto zo funda makambo ya ntuka yebi yango te. Po makambo zolo bangana muto tozara ba camarade tayeba makambo te. Abi ya wana sali partout de moyens détruire ngai. Baninga nanga onyo soto yeba ki ba relation ngana la kisaki ya wana penza ko sala voice a lobby. Muto nyonso ngana yeba na sima ya X akoza ba voice oyo. Na ko détruire yeti na suka. Nga baganya nga te. Sikwa zo bosa na ke muto abundaka bitumba longa kaya Yesu Masia. Nana kusukusu na omela te. Abosa ke muto abundaka bitumba, muto balonga kate na vie. Eza Jésus Christ de Nazareth. Muto mukilo kozo lo bundaka na bato bundaka na bato osaka Goliath. Mais un jour na vie na o David a koti pa abamela mabele pokwe. O bato mukilo baba ke ba pola me ba ondi mate. Ozo pola mozo ndi mate. Na bisi mwana ya solo po mwana na pala nga paza leki na nga solo bien mameli ntika ya mwana loko abengi nga lobi na nga to sala la paix pour na fin de l'année en tout cas nga na boyi na lingite po lokola sa bima na vie na ngai na kozo ngise susute nga lobi ya solo za na raison soki mutabima déjà na vie na yo to koti ce qu'on a conseil pour na bina ko umela te soki muto asa bima na vie na yo na ndenga mabende ko mwasi ndeko mobali zibula makutu fungola matoi fungola mato yoka bokokoza na mutu bozaki bien bozolia bozomela mais soki bosibo kabwani na ndenge ya mabe mutu ndenge no kokisu kozongisa ye na vie na yo te kozongisa te komeka te komilukela liwa komeka te l'homme prudent va le mal de loin komeka kozongisa so mutu ndenge na kati ya bomo na yo te sikoyo na conseil na bato oyo balinga ko détruire baninga okuti mutu aza na ba relation na ye mutu présenter ba relation na ye o bandi kokota na ba relation pour o détruire ye bokanisaka nini nango idée penza ezalaka nini est-ce que tango ozosala makambo bongo ozokanisa ke place ozo kendo détruire relation basimba bomo ya mutu wana na maboko te est-ce que yo kanisi ke tango ozokendo détruire moninga oloba ba méchanceté ba fausseté na kombo na ye yo kanisi ke ba tona bazaka plus important na kati ya vie na ye ta mususu même pas omuna osaka musala ya mpunda et puis bato mingi balingi kosala bato mabe bato balingi kosala bato mabe ko détruire baninga koloba ba méchanceté na baninga koloba na lokuta okakaka ba jeune mikolo batondi kuna nini matin na prière ndeko na nga bondela jeune à 40 jours te bolia fufu lia fufu na ngai na moto muso na mopanzi so moni wana okoka te lamba mbwengi nekisalaki ndeki na mopanzi lia muto koki kozana jeune à 40 jours te oza ko sala musala ya ko détruire baninga okokozela muto osambela kate oza ko sala musala ya ko bebisa misala ya baninga okokozela te ko sambela ko tuta muto asambelaka amwebanaka na bizaleli lokola mwasi ya ndumba ayebanaka na bizaleli na ye lokola mwasi ya libala pe ayebanaka na bizaleli
Ukoko tout à tout, naza na jeune à 40 jours, naza mwasi ya mabondeli, naza mobali ya mabondeli, mais bilzaleza ko refléter mabondeli te. Fin de l'année, pas question de pardonner, bateau bazara déjà na bizaleli mabe, non. Ceux qui m'ont na bizaleli mabe, aïe la fin de l'année, ou teza fin de l'année, bateau bandio ko fallait le te depuis la nuit de temps, bateau bakufaka. Liwe koti na mokili lelo te. Liwe ezalaka depuis bato babota marape bakufaka liwe koti na mokili lelo te bato ko moninga ye nangi nanga ce problème te po ngai na komo sambela na ngai nga sambela na nga o ese leka tobosa na toboka na mai ke musika toboka mai ndeni eloba na ngota bina filé oh le linge ça se lave en famille yo salir en poya ko laver en teint le linge ça se lave en famille te so ko salir ou ko lukate o salir en poya ko laver en na bisi fiona ngala lobi na yenga bi leki kolanda malobate mutu so ko sala kisio motema no za kati c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle de l'abondance du cœur tant mutu a décidé telemi pour détruire yo mutu bongo soko zongisie pene na yo mama lobi na ngwe kozala liwa mutu soko asaki keke libela bazongi saka mutu na vie o bozi problème suki na binomi balé to 3 personnes et coquille mais mutu la mukaka na tongo asali audio na midi asali audio na 14h asali audio na 20h chaque jour mutu oso 20 audio 30 audio 40 audio 50 audio mais ce ko biti batona no so tindela ba audio la concernée que tu as yébine bangote azape na besoin na bango na vie na été c'est ça le problème place kaka sengweza wana ke la concernée oyo yozo panza sango basangwa lokuta oyo yozo salela ba propaganda lokuta oyo yozo toucher misala ya baninga pour misala ya baninga beba oyo yozo toucher bandaka baninga esengo nango ezake bato wana yo tinda ba audio yekutu ayebine bangote et puis bato wana na vie na ye bazo servir ye na eloko moko te donc na ndeba ba peine perdue bon servir na eloko te ayebi bangote baza ba camarade na été aliana bangote amela na bangote amona ka bango na musika bon pe mona ke na musika do ba audio wana zo servir na onelo moko te il faut côté ya mabandeko il faut ko sale la péage bate ya ka mwana azana na 10 ans 20 ans 30 ans bate ya ka muta 60 ans te bate ya ka muta 70 ans te wana bato ba agena baza ba nzete ya kotengama o penza nyoka longa yemba nzete soki etengama moyete bonga wana ba nzete ya kotengama bonga kalisusu te ya kutu nzete ko loba teke topesa conseil fin de l'année oyo chacun pour soi maramba ba pardon inutile te pour muta ko sengo pardon pour tozana décembre na janvier azongeli ba bêtise non Mouten a pardon à décembre, janvier, azongeli makama mabe, février, azongeli, et le biata benita. Vous comprenez sous position en ngate, vous avez sous vie en ngate, porte na fungole la que, na kanya ngo déjà. Oye bate. Ndeko soko zana mutu bomoni boza koyokana te bible lobi batumba leso bayokana te batambola nzela mote bokabona po na poto c'est là où coule le miel mutu alala na ndako mutu azaka te mutu lesaka mutu azaka te mutu amelisaka muninga azalaka te et puis awa kolieza ndenge moko olie soso wilki muninga kuna lepe wilki olie malangwa muninga le malangwa olie mboto muninga le mboto olala na ndaku muninga lala na ndaku kikoso aweza raté oskola na salle de bain yepe kuna sko en salle de bain otambo na voiture za na 4 pneus yepa tambo voiture za 4 pneus égalité na poto alors mutu kolinga te mutu ya ko nyata na mapeka mato na mutu asaka na vie na yo non soko za na Goliath bimela ye David loba yo za Goliath na David na mukili batuta katolo te ngainga te suki se ezaka Yesu Masia mwana nzambe yenda bundaka bitumba o suki akoti likamuna yo mutokolonga yo akozala te Jésus Christ Nazareth soka telemi yo lukanga yo bela liboma Yesu asia bombanga bibomba bomba bibomba bomba Yesu yo bibomba bomba Yesu yo moni na vie so sele mutu propaganda mabe
et que propagande na mabe ebotite saka soni makasi. Ce qui propagande na mabe au sala kone simbité mutu moko zo sala ba campagne de déstabilisation ozo ba kinga fona détruire. Oui, molimo wa destruction, c'est satanique, c'est diabolique. Fona kiti ça y est. Non. Nzambe azali capable ya kolongola mobola tomboli ye na kiti. Azali capable ya kozwa mozui pe ya kiti si ye na se. Yango na tuta tolote, yango na sala fierté, na loboko na ye yangu ya, yango nyose koki. Ae, na makasi na ngai te. Na nguya na ngai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyose koki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te o, na molimo na yo Nzambe, yango nyose koki. Molimo wa destruction eza satanique, eza diabolique, eza molimo mabe, molimo ya kopanza. Moto asambela kapanza ka bato telinga bato basanga déjà so moto azana molimo oyo ke na sala boy na baby c'est les réputations mais c'est diabolique. C'est quoi esengo nango eza nini na bisi mwana nanga bimwana leki konyoka mate omoni ya oyo lokola yazo panzo basango aotinda ka bato ba audio okutu yo yebite na vio kalikilaka na opete bato wana sikwa esengo nango ezo sala nini ke bazo comprendre o munda ba montre moi ton ami je te dirais qui tu es bazo comprendre bazo la bazala kande boye mais yene e balia kati yene e ba mela kati ba komi na niveau boye ndeni ndeni commence ba audio na kombo na ye ndeni akomi ko finga e boye c'est que ngape un jour a rosala nga ndenga salier bato na siko baosa nini bazozwa mayele mingi bazo benda nzoto bazozwa mayele bazo benda nzoto bazozwa mayele bazobi liboka batutela pilipili ye ndenga zo sala ye boye eloko ni esangi po sala penga lobi bien nango kaya ngwana bisenga bi mwana vanda na yo bien nango ezake bato yo ye akendo panzo sango akendo loba boye yo kanisi bazo ndima ye pourquoi on dit la séparation fait mal. Divorce c'est ça la rapace. Il faut qu'on accepter le camboité sur accepter ango. Et le quoi divorce moi samba su bakabwani. Wa atika la kana posa moninga inda fingaka. Wa atika la kana posa moninga. Ce que zaki moi samba bakabwani et que mobali atika na posa mwasi. Ah, ninga bandoko finga, mwasi wana ndoki, mwasi wana subaka, mwasi wana pumbo wana butu, mwasi wana zalaka boye, mwasi wana zaka boye, mais tango bazaki libala, mwasi azaki bien. Tango bakabwani, mwasi akomi mabe pona nini? Po atikali na posa ya mwasi. Siko mwasi kota atikali lokwa aza na posa mobali te, esaleke ni show ni fwa po ye muta sa nini, ye muta boye. Ya mwana soko ozana muto zo vanda na muto zo tala, bizela muto kolinga te muto na boye, yo c'est le premier pa boya ye. Mi boile ye, lobane yo li susu te pardon ke musika. Na vi ko linga te, muta nyata ona mapeka, muta sale lo kaka likolo mutu. Non. A héberge kayote, alesa kayote, alatisa kayote, asale la kolo kote na vie. Pe mape ya bomo ye muta pesa kote, pe mabomo yuta ki pa ya nzambe. Ndenge nzambe asuflake na tongo ala musiye, ndenge nzambe asuflako na tongo ala musiyo. Donc akobinelo ko azolo te bande ko bosaka attention bokeba na manipulation bokeba na bato ba manipulaka bato omona muto na ba problème na ye muto azane conflictuel amesana ba conflit amesana ko swana amesana ndenge wana ya ngwana air moko soki boyeba na ba niveau poto awa foko saka pe ba enquête tina ba niveau Afrique weba lupango wana bazara ndenge nini po ezana bato mususu na vi ba mesana ko swana a bato mususu ba mesana bitumba. Omona yo yebi na yote poto yango 557 lycée bosanganite oya uti na gauche ou uti na droite bosangani mais boyeba ni bizalelite boza ko se découvrir tant bozo sani bozo vanda nde bozo ya zakande boye ya zakande boye yango ni na yebseki na jeune sœur wana na yebisenga lobi mama moni motema basala yango pona ko limbisa po bible lobi limbisa mbala tuko samona sambo mais
ata olimbisi mutu soko tie mabe oyo asala oyo na kilo omoni kilo nango pesa yango kozongisa susu na motema na yo te kozongisa susu pembeni na yo te sala lokwa nyoka soko moni ye mona lokwa nyoka alingi aswa yo dévier ye la vie alelo komi bongo ekenge fait l'homme bato nila ba prière encore décembre mama nanga ye mata na prière ndeko nanga bondela no sambo naza na jeune à 40 jours jeune à 45 jours 365 jours 488 jours mais comportement wana sikoyo ya bato wana eza ba comportement bato ba jeune kate eza ba comportement bato ba sambelaka te bato ba sambelaka prière mona na katina bilongi na bango oteli ko bi o mwasi mabondeli ya mwana bokende mingi kokota na ba pasteur a solo kwa mama Joël Kabasele oza na posa koyoka mateya ya bien beta Joël Kabasele kende kotala mama wana ba pasteur ya solo kota na ba mama wana yoka mateya ba mama Joël Kabasele o yuki mateya du début à la fin bi oui ya solo mama ya tei ya malamu ozu ya mabe osanini obwaki po batne so ba kombo ba pasteur kaka bazebele mais misala nde misala na bango nde siko etindaka kota pasteur akoyeko ah bon pasteur pas ko réagir boy ah bon pasteur pas ko loba boy pasteur pas ko sala pe boy c'est ça le problème tomoni awat frère Nabiso Carlito Lassa asali be mission na ye abeti vie passé na ye ndenge ni vie na ye bandaka na ndenga mokili alobi pe ke ngande na abona ko pe oyimba na fere na ko yimba pe na falim frère Jeff Fonga ye abi jamais muto asambelaka akoyimba na fere te akoyimba na falite biso surtout ba sentinelle muto kengela moninga frère Jeff Fonga ayeko loba non a contredire habité muto asambelaka abi déjà nzambe akoyimba na fere te akoyimba na falite mais frère Carlito ya habité akoyimba na fere akoyimba na falite akoyimba pe na fali peut-être na koyimba wana bakokipe ko bongwana wana kama exemple soko lingi ko interpréter te kende pa Ingrid Kabongo oketa l'émission okipe pa frère Jeff Fonge évangile de l'agneau otali pe émission avant interpréter pour bien reste na interprétation okitenga lobi bolukela nga numéro wa Carlito na benga yene ebisaye okitenga lobi avosenga numéro wa Carlito Lassa wana mutu nanga frère Carlito na mama Elise batu nanga ya kati moi ce n'est quand même mama Elise frère Carlito baba langa boyena misu na yabeta na musique mkona bala na la gloire de Dieu do bandeko oyo bosambelaka bolekisa pe comportement ya malamu po ba o basambelaka te o bino bojaka basambelaka te balanda pene bino na sima so bino bozo sambela bible na sali peka chaque lundi église chaque mercredi église chaque vendredi église chaque dimanche église metango okutana na munoko ofungoli munoko oza kofinga bato munoko ezaka apona kofinga munoko ezaka apona kotonga munoko ezaka apona koloba mabe baninga sikoyo ba païen o boloba traitera des païens ba koya kolanda bino na nzela losambo ndenge nini bakoya ndenge nini balanda kanzela losambo kolanda par rapport ya comportement ya bato basambelaka ozomona nga pena tika masumu na sambela na ngai mais soki moto alobaka mwasi mabondeli afinga bato so moto alobaka mobali ya mabondeli mibali kutu bato tatona mabondeli mite aka basi afinga bato est-ce que ozana elengi okende église to ya kolanda est-ce que esika sambela ozana elengi wana te pona nini témoignage de Jésus malamu te eza mabe ata yo moko yo buta 1960 oza la guerre na 1971 leki ya musika eza malamu te eza mabe makasi na vie pese bato mbale bayokani te batambola pe sunzela moko te Lot na Abraham bakabwanaka bato mbale so bayokani te batambola nzela moko te moko ke na gauche musa ke na droite mutu ke na kwena yo ogarde kimia soki bomwe bato mbale bakabwani moko aza koluka kosambusa moninga aza koluka kofinga moninga aza koluka ko détruire ye a détruire musala na ye a détruire ba relation na ye cela veut dire que posa ya moninga esilaki te na kati na ye azaki toujours na posa moninga mais moninga timbelaki avant asali nini abene habité oyo
niveau na ngai te, c'est pas ma classe. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalisa kumuna. Nzamba nbeshnen bana betu bons. Ici c'était votre deuxième maman, maman Elia Enito. Autrement dit, appelez-moi Kimekian Kaka. Bye bye.